yokani mutu na yokwea mwana wana Jenny kana yokeka koloba omona ke mwana aza ndoki omona ke o pena aza pambate aza misala mabe po mwana ya age wana modelo ozali monoko apeliselaka mikolo na TikTok awa kana ndenge sona na baya na ye ozomonaka oyo aza na ye ndoki ya mvutuma donc mawa nene ya bisou bye o fame ba ndoki oyo donc ma mingi na maitsa moko mafinga te o na matisi ofingi na kitisi o Bonsoir Dede Ananga Mokomba. Bonsoir. Mama Nene Anga na elobaka kiloko moko. Mama na ngai to sepeli. Eloko oyo sali to sepeli mama obimi na molimo oyo makambo balinge bakoto ba invute yo. Lokolo bimi na molimo ala nzamba pambola yo. Misala na wekende liboso mama Nene ya mezala musika ya fami oyo mama langa na eto sozo yo kangai. Ayoko. Depuis Brésil ya Nene ya nanga na bondeli yo. Tozo sambela ka nzambe asunga pesa Maria makasi po yende mutu bazo luka na fami oyo. Makambo penza ko ya Nene ya bimano na makambo ko kota lisusu na bondoki ya fami ote. Po yo poza na fami na yo. Kolanda no makambo tene mukilete me katwa biso na Brésil ya tozo sepela na yo penza makasi tozo beta maboko eloko yo sali atuka nzamba sunga yo tango yo koma ki lusamba biso tozalaki na pasi me tango longwe lusamba atuka nzamba pambolo vraiment ya Nene ya ngai depuis Brésil bima na makambo mama tika bango na makambo na bango tozo bondela ka nzamba pesa Maria makasi. Okay. Merci yango kala ngala lobala ngala yo merci na sabone pe na page na biso. Okay. En passant ba t-shirt pesa yo teka ba t-shirt eza ba t-shirt pour na zo expédier partout na mokili t-shirt 10K 10 t-shirt 10 na zo expédier partout ndeto sola bwe oya mutu ma mati boze ya mutu mata lobaka ngala kanga bilo nzambe na yoka ba famille na sango to yoka makambo susu na théâtre to yoka ka na théâtre mais o nga lelo nazo mona banda motile banda na yoka te na mona te banda motile banda yango no to sisi ko mona te o na sa moyo. Allô? Oui, Nene, bonsoir. Oui, Nene, bonsoir. Bonsoir. Lobaka na lokanga biloko. Oui, Nene, na matina live na yo, premièrement, na félicité yo. Obimai na marambo oyo, tu étais sage, omoneke ekoti buzoba. Mais réglé na ngeza kaka, Maria, nga sepela na Maria te. Mais na yo mono ndaza fimo aza victime pour na famille na ye. On dirait bana poso ba koisa mutune na mabele. Bakanga nini? Babi dikaso ebi dikate talinga te. Je suis à Issa dikat. Baloba su mbongo na bino wana te. Oh. Omona ba TikTok so ta. Loba no mama. Bana poso on dirait banolo kande mutu amage. Même nga début ya histoire oyo nazo bana mabe. Mais na yo mona ke bana ba se comporter bon selon éducation pe o bazo pa parents na bango. Mais malgré on dirait silence là. Oui. Malgré on dirait silence là ye et bundeli. On dirait azaka maltraité et pas maman na ye. Y a même affection ya maman. Aboya pe sa maman na ye affection. Na sepeli kaka niko bimina makambo yo. Maman vika bo finga na bino yete. Mais bo clôturer na maramne, bo tikena maramne nene ya.
kofinga no ye te ye kuna ye eza genre na yo te ofinga no baparent bato te me botikene makambo na ye abunda nango ye moko nzambe ye moko ayebi ndeni ya kosa charge na ye c'est un peu ça po mama moko biso totoa na bana mama moko te akolinga olivraka bana na obongo na facilité mpo na bato oyo oyebi na réseaux sociaux non ça se fait pas olivre bana no mpo na lem susu motu mo oyebi na réseaux sociaux opréféré motu wana ke bana oyo bauti na libumu na yo donc yana nge nasalaka mwa na participer na émission marque en tout cas makambo nde mosu esepelisanga te mais aza mwana moko ondire azalaki combattu na famille na ye négligé azalaki mpe aime te pa mama na ye yango moi nzambe atomboli ye merci beaucoup nene yanaki ntinanga merci oh. Nazoya ape musala elekinga akokangakanga biloko po kokonte soki okonte te komi na Kinshasa kuna ekomio ezalaki boye te po koyeba nomba biloko musala makasi omonaka kaka biso tozoteka me mosala oyo mpenza biloko nyonso mpo oyeba nombo yango donc matana matielanga bato ko pardon nga mona okoka te nakokonte biloko nakoteka moye moto amateza te matana fo bato bamata pana opana nga na bakoka te Bonjour, maman Nénéa. bonjour matia mibale sino connexion ebeba loba ndeko Mama yanga nalingwa ko mingi maman. Nazwa kolokwa mama leki na ngai. Mama s'il te plaît bima nous la famille wana. Pour manquement iko mokota ni s'il te plaît maman. Sukola maboko na fa. Bima na la famille ana pour manquement iko mokota makasi. Donc moi nana Jenny abosani bablo fe. Mate. Loba nga comme ça c'est mate pour makma na so to message nango. Ata pour la famille ate mutu muso akoya ko manquer. Mais maman nga no se pena nga bongo te nga na posa o. S'il te plaît, que banga pour na manquement te pour na manquement réseaux sociaux ba manquer ba chaque toujours. S'il te plaît. Nga mo pe na manquer ba na réseaux sociaux. Ye nga manquer ba na réseaux sociaux nga réaliste. Le ba nga bima pour buzo be za famille o kindoki boyeboy. Pour na manquement te. Pour manquement ta génial manquer nga te muso kwa ko manquer nga. Yango tolo ba manene ya po buzo beza makasi. Onanga ya ba mo to social ici. Comment je suis te ya muso. Ya muso. Ponanga siko na lina loba boy. Omoni mama wana déjà to remarka que non azana kindoki. O mama mobimba koko linga te vraiment mwana ya sali ki bango ba bima na ki o bango baza. Après abanda kosa nini ko kolobela mwana na réseau et tout eza possible te. Na mona ki yango de depuis kala. Ka ba mama na biso nde babondela bana. Oya ye komaki makambo mosusu bana. Ana ngane loko koloba te o. Merci. Famille batito kota tina bakota ya binoti. Kita kasit. Wani loko koloba te mon mati. Bino pe. Néné, bonsoir. Bonsoir. Bonne santé, mère. Ça va bien. Ya, na ina lobaka boya, mi benda na otika. Ta bola mna lelo mwana na Jenny ayo manqué yo, à l'occasion de rien. C'est ça, tu peux manquer dans les réseaux sociaux, c'est normal. Ya on a bika sitika na obima no makambo na bima na famille na bango. Dans la tika. Ok. Dans la business.
nazonga de akelekelo aolonga no lusamba soki mpo otalaka te oye na sentiment atalako chaque jour nzambe asala kasi so otalaka chaque jour se koyebi no okanga biloko osala misala makasi misala Allô? Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Bonjour, madame. Oui, Bonsoir. désolée parce que moi je suis au Canada. Je ne savais pas. Oui, là, dans ma part, nani kana loba eloko moko ya mukie. Oui, eza problème ya famille ya bato tokoki koloba. Le problème mama obosana asa la vie na ye. O etikali ekomi tour bana na ye. Même bakoki kobongisa, même makambo na réseaux sociaux, bato bakotikala nango nani. Tout parce que Jenny nano abali te, Mariana nano abali te. Oui, même mama sociale aza na libala ndenge tozomona. Makambo ekoki ko retraper bango ata na libala. Mibali bakoki kobanda ofingela bango, Maria akoki kokoma na pe na problème na Kevin par rapport ya balangage ya mama na bango, même si eza baise. Mais baise a salité boye na baluba non tomona te. Baise a salité par rapport en quoi? Ya koluka nini ba abonné to koluka vie. Même si bana basundoli yo, mama bombaka ka secret bana na ye. Mais lelo eza susu te ke bana basundoli ye ekomi likambo ke ya baise. Mais azo boma réputation bana na ye sans le savoir. Eloko azoyeba te yango wana. Pour moi, eza kutu likambo te ke o nene abima na famille, mais ezotala nde avenir a bana na ye. Bana ne déjà bayebani, lelo bako bandoleka. Bato bako beta ngo kara, mais bato barobosa na te ke Jenny ba viola ye. Bato barobosa na te ke Maria wana zalaka ndoki. Bato barobosa na te ke mama na bango abima na mibale ebele pona boko la bango. Ezalaki makambo moko ekokozala en cachette, mama nyonso to asedonaka mpona bana na ye, mais oya mama ba Maria toyebi so te toloba nini. Soki ekomi na épisode combien? Eza kutu likambo te ke o nene atika famille na bango parce que nene ata beti yango kara eza na bato bakorapelaka bango kaka. Makambo mama na bango propre aloba parce que tikali na mitu na biso. Nayebi te soki mama na bango azokanisa na nini en fait. Eza pe obligatoire te kaka bana efo basalisa mama. Eza obligatoire te. Parce que to babotaka bana babotaka mitema te. Eza obligatoire te. Mais eza kaka eloko moko boye entre biso ba africain to tchaka ke soki mwana oboti mwana efa a aider. Mama Viki aidaka mama ne na combien? C'est là ça na poussa ba Maria ba aider. Pour moi vraiment c'est un peu ça je peux dire. Merci Nénéa. Bonsoir Nénéa. Bonsoir, naoyoka ondeko lobaka naokangaka biloko Ngai eloko na retenir kaka na mamu nyonso olobi awa ke Maviki ndenge azolobaki alingaka Maria te. Mama waboti mwana na ye alobaki alingaka ye te. Donc Maria aza lokola souvenir moko ya mabe oyo eleka na vie ya mama Viki. Ou bien Maria azali mwana ya tatu baba te, ou bien Maria aza mwana ya makangu na ye moko azalaka na ye asala ye mabe. Parce que juste là nazomona ta eloko moko te o mama alobaki alingaka mwana na ye te. Il faut moko akufa. Penge eloko nazoka mama Viki soki aye na internet pona ni fois tiaka caméra banda kolela. Pour se faire pitié, donc à se victimiser, batuba, bamona ye kaka aza mama moko abandonné, aza na mawa, aza na nzala. Ezalaka te. Yebi te bamaloba nyonso mabe wana azoloba ezokanga bana na ye aza mama. Bon, tozoloba kaka po eza mambo ezoyaka na pe na batelefone na biso toza pe na choix te. Tokoloba kaka, mais soki ayoki pe te, ye moko kaka. Merci beaucoup. Ok, merci. Balinette na kini ezali so okelele okuta balinette
Na boutique on va chaque jour. Donc, dans sa publicité, en plus, dans la semaine, une fois, mon là, ici, un bisou. Dans sa publicité, une fois, mais sur auquel les lots, au bout de la lunette, il a pas banné ça, il a mis sur les amis. Ah, d'accord, aucune s'en bonjour. Ça va bien. Ça va bien. Juste un bras pour la vie qui vraiment de un félicité non non na ndengo mizo les décisions avant ya otika ba ma vie qui parce que ba même ba micro ba lobaka maman abo tu azapi kafa ba bo ba banzima te ba maman bando ko souhaiter ko finga ba maria ba ma social baza bana mabe na esa bon ka ke ba balusa maloba te ba continuer pour maman obotinga debi douleur à 9 mois ndenge ezalaka pas entre la vie ou la mort yo mo memi mwana yo mais lelo yo moko komi susu asasa mwana ma vie que za mutema te na koloba mabe te place oza mama mais nzamba limbiso na ba art ozosala bana na yo eza passe Jenny apprendre ko respecter bato soko omaki nda mesa ko manquer na famille na bango mais batalibanda muso supportaka manquement te ayeba kobanga bato lelo Jenny ofongola live a manquer yo abosana ezalaki moto ya liboso ntongo eyindele kuna azobela ya Sara botala boye mais lelo amanke eza pasi narapela motu bolamu te eyateke so okabeli moto lobi amanke te so yo basala bolamu mpo yozwa un plus pa nzambe eno mpo na motu wana to moto mokili bolamu basala motu te mpo kaka moto wana oyo osali ye bolamu ye nde azoliselo so oza na concept wana eza faux ako ozongisela nga te motu mosusu akosala mwana nga bolamu plus tard nga naza te basala bolamu te mpo moto wana oyo osali ye bolamu donc fo azala na yo redevable à vie non bongo ezokonte te pa nzambe bolamu ekoko ozonga mpa na nga te peut-être ezonga mpa bakoko na nga nga lelo babolamu ebele oyo bénéficie yango peut-être eza ya mama na nga pa bénéficie yango te donc komanke nga eza te parce que nasalaki ye boye nde ekoki komankele nga te non elongo ngani bafaka yango vraiment nasepelaki na badécision ozwaki déjà avant mpo bime na kati ya bétise mpo beke retombe moko eye eza ya sali te mpo kombona ekota na kati ya buzoba te omibimisaki déjà avant vraiment nzambe apambola okeye liboso ema viki nzambe alimbisa yo ok merci beaucoup de rien allô Cake. Bonnie. Cake, Bonnie. bien Cake nga ngena lobaka boya en tout cas eza vie na nga batenir nga rigueur te. Cake nga mpona nga na omona moi deuxième voice oyo basali oyo na omona ngo eza montage. Bamankanaki respect ya solo mais après balingi bakomisa ngo lokolo eza buzz mpona soni bamoni mokili bandai deja kotelemela eza montage basala montage ngai voice oyo asuka madame eza vraiment voice moko monté madame ezala montage ezala vrai ezala faux déjà basala na mama ki camarade te mama za camarade no te donc ezala ya liboso ezalaki vrai ya mibale naomona ngo eza montage mpona soni bamoni ke bango mama na mwana babeba na lisusu nalobi boye ndeko ozokanga naoyoka est-ce que oyokanga soki ya liboso ezalaki ya solo eke ya mibale eza lokuta nyonso mibale malamu eza na nyonso mibale ya malamu eza te parce que soki ya liboso ezalaki ya solo eke ya mibale lokuta etikali mabe ya liboso ezalaki ya solo ya mibale ya lokuta nyonso to eza mabe mabe na forme nyonso eza mabe okokosa tola eza bamama oyo aza na 15 ans eza baparent aza na 15 ans bando bota bana ye mais atie rigueur ayaki bomama
Tant déjà moi na bota muninga ni moi na te. Tant déjà donc ça a la capacité à éduquer. Ba paraît belé. Oh ba 1960, ba 1957, ba tanga te, ba kende classe te. Ba balisa bona ba âge ba 12 ans. Ba éduquer bana ba bimisa ba docteur. Ba bimisa ba professeur d'université. Ba tanga te. Pour dire que ma belle na forme nyonso, ya liboso et ya mibale, ma belle tikali ma belle na forme nyonso. Oui, ça c'est vrai. Eza nde soni nga mpona naomona yango soni na makambo alobanaki yango mobali basala ndenge wana. Boy biso ke ma belle tikali ma belle na forme nyonso ya liboso ya mibale nyonso za ma belle mais yo ka pona ngai ya oyo nde. Ah, na mpona kata. Ateka bilo na. Ale po kanisa bilo na ngai dana kangisi ye. Là, depuis quand tu commences à faire au Tcha Voice? Depuis quand? Et tu peux me donner de l'eau, s'il te plaît? Tu as faim? J'avais ma nourriture, je ne vois pas ça. Hein. Donc, alors, ma bête est non, mais bah, je n'ai pas la carte dans la ligne. Donc, quand il y a wapi yo. Au sali peut demander si tu es Matis. Eh, ngapé. Non, tu capes ma papa. Dis quand. Bonjour. Bonjour, ma sœur Néné. Bonjour, ma sœur. Naningi nalobaka boye mpona ngai debi ya makambo oyo nyonso tu namona nanga deja mama aza mabe depuis na debi. So natali analyse deja ya mari ya depo azalaki na pota na ye mama wana andimaka teke un jour mari ya okoma oyo akomi lelo bayinaka ye na kati ya famille na bango surtout likambo ya pota na ye wana. Donc bakomisaki ye ndoki ya famille mpona pota na ye. Lelo nzambe asali ye grâce abiki na likolo na ye oyo bango bakanisaka peut-être akokufa nango me nzambe wana alongisi ye abikisi ye na pota wana ekota haine envers mama na bango. Ngai deja na debi namona de ya mama naza de ya motema mabe envers bana na ye parce que même ngande naza mwana moke na se ya mama wana nakoki jamais koloba na bana nanga mabe devant bato pe na internet likolo ya mbongo. Mama nazo sacrifier bana na ye likolo ya mbongo. Nga na yebi na ndenge mama na komi bana na ye de basoki pana baleki na bango aza su na posa ya mbongo ya gravité ndenge aza wana. Mais tellement alingi vie muto azokanisa na akomi kopesa idea mobali ya mama social tozani age moko bokilo zoloba na bokilo no biloko bongo seke bokilo na pe soka za facilité za na facilité ya kolinga yo kondima parce que biloko bongo de so pesa de ba détail donc seke oza capable ya kolinga mobali ya génération ya bana na yo. Donc pona nga pena pona mama na nga na koloba teke mama na limbisa ye po lelo yo tokoma koloba na banguna na biso prière et s'échanger eza su limbisa banguna na ngai te nzamba pinir ye na makambo zo sala bana na ye aza mama mabe aza mama muta okotela taza mama me aza mama mabe po mama abomaka bana na ye bana pe babomaka mama. Donc biso nyonso tu muto abimisi biso na moke eza nzambe o akomisi biso nyonso tozali grâce na ye nde bana na babimi me ekomi te keno ekoma mpona koenwire bana na yo mpona mbongo. Aza mama mabe ayebi koboma bana te ayebi te ka livre bana ne meme na famille na ye moko baza capable ya kosala bana na ye mabe
pona babimi na sima na ye abimi ndoki ya bana na ye aza mutema mabe ozolakela bana na yo makambo ya kobota ozolakela mwana no ya liboso ozolakela ye mabe pona kobota oleki pe na réseau sociaux tindi ba voice il faut un sorcier prière ese changea nzambe akopinir ye akokufa oyo nyonso akokanisa mpona bana na ye akokufa aza ndoki ya mama amabe zala maîtrise yaya mama nene ya biso nyonso toza na bamare toxique ya bongo hein? Toza na makambo ebele na kati na famille na biso oui toza na kati tose retira bien sûr tokoma na ofinga na te tose retira mais ya modele ya mama na toko koleka na tv ya koleka parce que wana déjà etikali bavoice no etikali un envers bana no par rapport à quoi aoluka neti nini na ajo akomi nango akoluka lisu nini ayeka kosilisela yango awa ye mpa na zamba ya toxique mana liaka naloba bongo yaya merci beaucoup ma sœur merci beaucoup merci ya asongisongisa ye aza bakana aza baponi na ye ayeka kose defule moto nyonso eza baponi na ye komelanga na tiktok na peso nimero nanga umatala no epengele nga nimero na bino mpe batapoto bosomba na place bozalaka okotuna okosomba te déjà pour votre information nazwaka mbongo na Orange Money to na M-Pesa nalinga mpe bakestion ebeye te eza sikoyo otindaka mbongo na M-Pesa te na Orange Money te na otekelo te yo naoloba langa déjà po botunaka mwa moto atindi lo bafoto atunya na suka akosomba te nakoka bongo te motema mokuse motema mpenza suka kanga nanga moto apose na bakestion ebele te osali capture otindelinga mama nene eza oui natindelo mama numéro otindi mbongo nalingi makambo natindaka déjà partout na mokili alingi te sikoyo ngai naza na mboka boye nalobi ntango moto alobi partout c'est partout nabona nga ya bio nanga oteka nabona nga nalingi nanga complication te ngai nde ata mpona ateke moto moko akoteka me fo nalengela bino so mpe le client yo ngamo a semaine passée a biloko ya koteka oyo elelisi nga na mai na miso donc pardon nalingi makambo ebele te osiko nene ya nga naza na Irlande nabila natindaka na partout dans le monde otindi nazwa apeka mbongo na Orange Money siko nga naza na Orange Money te na M-Pesa te nakosala ndenge nini nabona nga naboyi après loba nanu pri avec beaucoup d'impolitesse na loba te na otekelo te loba nanu pri batu nelo amutu bongo loba nanu pri baba eza combien madame et miko non c'est pour faire batu bobenga nene bobenga nga madame nene bobenga nga nene wana na comment c'est pour nango susti non le veut pas bien muta Brazzaville ya partout dans le monde te bona Kinshasa oui au kanga mabiso bwendeni donc tu as partout dans le monde bon faire partie dans le monde Brazzaville bon faire partie dans le monde oh ni nango bonanga oui madame nene hein nini combien nini ozotuna pour ba combien nini ba kilo a isa combien nga agence pour nganda agence ngande mna pezi la bat na ko tika nga agence oh eza ba ya Viviane la t-shirt ezali ya kitoko notinda partout dans le monde oui madame la comme moi somme tomber nga nene on dirait nalingi suste nalingi su ebengeli wante nalingi su ebengeli wante ya nene ya nalingi ngo suste nalingi madame nene ya États-Unis ah boniko na bien tout partout dans le monde ni nango nanga boy oh na pina ba sac non ça non sac mala sabino tout ba ma comme mabe ba comporter mabe ata ba mama ya zan kuba chino ba benga na ba client oye pa oso bele biso chola soka de ke cha so chola kende
Donc, so manga mabe, obimi na on a live en route. Oza libre, connexion na yo, wifi na yo, téléphone na yo. Au moins que manga lele ki mabe, o bloqué na route. Yo liba se lo manga la ni. Ba bonde lo na zo na chona mabele na ngomela. Oh dika. Bon te que non bloqué kitoko moins cher. Donc on peut que tu bonde la bibliothèque pour bloquer ngeza kitoko pe qualité. Donc o sakano ki. Oh Viviane baraka ngobo. Na pila ba matona sabino. Eza ya argentin na doré na ngopeza. O eza doré, o eza argent 10K. Donc par pièce c'est na 10K. Semaine au point à Kinshasa, madame Néné a monté moi za ah. Monté moi za comme là. N'habite non son bibliothèque non ebande 10 kilos les États-Unis. Faut son banan biloko ko ça 10 kilos. Au sombi te mbonga ko tourner dans agence 10 kilos combien. Nabi monté moi za comme ni madame Néné. Ah mon Allemagne. Hey madame Néné 10K eza $10 monsieur empereur. Monsieur empereur 10K na moi ba lo basudi nto yo 400 live na yo bloquer nga live nanga. Linette à Maria, ils ont qu'un de quoi pétrole, à ta bobo yé, à quelques si lunettes. Naturel, nous avons 25 pièces. Comment on a Kinshasa? On a ta poto, ils ont sousté. Oh, on a Kinshasa, pour la Kinshasa, semaine passée, bah, rataki. Et c'est là, il y a 5. Bah, c'était la 70, bandal molar, référence sur Wenza molar. Là, je montre la t-shirt. Là, je montre la t-shirt. Moi, quelques exemplaires. Là, tu as vu, non? J'ai un tas souverain, j'ai vu qu'il y en a. Ma période a d'ailleurs d'après en gros. Et puis que, notez que chemise en a, oh, papa, chéra la tête. Donc, récupérer en gros dimanche. Mais on m'a dit qu'on s'est mis, notez qu'on m'a dit pour les comater. Attends, la zoom, le bon zoom monte na Éthiopienne. Zaka passe. Papa chéri, na mariage d'Aïda, Kindoki. Na Kinshasa, eza mardi. Mardi, mais bilo eza na Kinshasa. Mardi. Collier au peso zoé. Parce que ngai naza na kini na kozwa yango wapi na adresse nini na kini lobana madame Nénéa. Bandal Molar, avenue Batete la numéro 70, référence Wenza Molar. Mon numéro c'est le plus 971, code à Dubaï, plus 971 522 85 522 95 83 23. So beaucoup na TikTok, je réponds toujours. So combien na TikTok, combien na mbala moko. Bonjour Néné, appelle ça un numéro non pour na biloko. So combien na bonjour après je ne réponds pas parce que ça TikTok comme ça là. Il faut madame Néné, dans ces personnes qui pas bien Néné, comment je ça me tema. Non ça quand même une grande dame. Beaucoup bien Néné à Néné à Néné, c'est on tout cake. Tout temps là yo. Tous ça camarade. Bonjour madame Néné. Na lingi sous ma bonne te ngo sumba blo pala nga obenga madame te no te kerote madame Nénéa tozo kole aza fillette te tozo kola na sa no bla matoyi nga pla nazo beba na bino me nazo laksa bino kaka te no laksa bino bla matoyi na te pour nazo beba na bino ti nazo beba na bino Blanc est bien. Voilà, bambou, bon, mon yango dans la tchekuna. On te vient à Néné. Pour quand tu as tout le temps à classe morte. On vient avec l'imménia. Oh, 20K.
Et manzaka na ngeza salite moko. On va plus en attendre qu'on a que ça manzaka. 20K. 20K. Oh 20K. Collier oh. Il y en a caché dans moi 750 toujours. En tout cas bloc bien. Là c'est nous t-shirt. Ba pyjama Noël les a. Ba pyjama ya Noël les a. Il y a Nicole na 10K, ya bana na 7K. Ba valise les a. Personne va valise na zandut. Nous na âge nous on a ba valise. Dika. T'es dans ça la vidéo. Na dirait na kokoso na kokote kate pour na so na rakaka. Non on a la 4 valises sorties dans mon Dieu. Ça na bozuko tatanza. Oza na bozwi deja ndenge ozoloba wana nzambe asi apesi yo bozwi tatolango kaka na monoko na oza na bozwi nene yanga na oluko na privé na besoin ya biloko ebele na numero na o nazozwa te natikele Madame nene madame nene ya vala ozala mpe kaka madame ti bongo komi ya osenga mwasi nyonso to azala madame ti nakomeli yo bamessage na place na. Comment un message na numéro nini to na TikTok? natikeli oyo na TikTok na messenger. Et na messenger pas na temps. Comment on a fait na TikTok me répondre? So oza eloko ko na pesa numéro na siko. Pesa naza eloko okoma pesa numéro plus 971 plus 971 522 522 85 85 pardon 95 83 83 23 plus 97 na bon quoi plus 971 ouais 522 oui 95 oui 83 oui 23. Ok, merci beaucoup. Merci madame Nenea. Olingi so Nenea te point. Siko madame wana ya Nenea. Nenea eza komona wa famille. Faut pesa biso nde kombo papa ti. Po tobenga madame tel. Madame kana kombo papa te pour ton information. Merci. Premier ministre, il doit mon mobile. Est-ce que attends na kombo papa? Attends na kombo papa te. Qui veut dire que pour bien mutu madame kombo papa? Problème exact. Bazali ba wa ministre, est-ce que attends na kombo papa? Abana ke madame son excellence attends na kombo papa te, attends na kombo na ye. Et papa akufa déjà. Azalaka akufika il y a 3 ans. Ok, ça va, on l'a privé. Bisous. Merci. Ok. Et notre maman ma chère, le apesi nga mawa. Apesi nga mawa. Apesi nga mawa, mama si. Na ile ya mon téléphone on peut me décharger. Na bonga mala. Na kuma no. Nakamisa bosela na ndako. Mutasuka yo après na kata pour na comme na 6%. Oui, madame. Oui, madame. On dit quoi? Comment vous allez? Non, juste, j'allais vous dire que j'apprécie. Je vous très bien, merci. Merci beaucoup. D'accord. Contente de vous lire ce soir. Merci beaucoup.
Merci. Bisous, bye. Bye. Eh, tu as fait comme 5% la carte. Ah, mon con. Bonjour la famille ezali maman Joséphine liboso na bino aye ko présenter bino ba produit ya aloe vera living product ba produit oyo eza ba complément alimentaire eza biloko kolia eza ba vitamine na biso oyo ezosunga biso pona ba santé produit oyo eza liboso na biso na ye ko présenter biso bandeko et aider ngai pona problème ya ménopause na umeli na problème ya ménopause et déranger nga makasi parce que ménopause ezali manque ba hormone alors ba hormone nga esilaki nde eyaki ko kosenga problème ya tension et kosenga ba problème ebele na nzoto maux de tête oubli na komaki na oubli moko kosakana ngo te insomnie nzoto pasi ba bouffée de chaleur et eyaki susu ko créer nga problème ya nerf sciatique na bade ko koka kotambola te ko mouver te ko gumbama te mais sikoyo na komi très bien à travers ba produit oyo yango na lobi non esenge na ngana partager na famille na ngai na communauté na ngai parfois pe place vidéo eko komela yo santé eza yo bien te ozana problème ya AVC hémorroïde ezotumbisa yo nsoto pasi makolo pasi ozokoka koskende même musala te ozana problème ya diabète contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 ozana problème ya kyste problème ya myome problème ya stérilité problème ya fragilité problème ya ba problème oyo ezotumbisa santé na yo kohésite te ocontacte nga na numéro na ngai ozana problème oyo basuki ezokatana ozana problème ya po baproduit na biso ezoaide biso mpona santé mpe beauté na biso ozana problème nini ezoderange yo kohésite te prostate ezotumbisa yo kohésite te nini ezotumbisa yo benga ngai baproduit oyo eza kosunga maladi nyonso tu alors santé yango eleki nyonso soki santé eza malamu te okoki mpe kosala oyo oza nango te mais baprojet na yo okosala yango te alors contacte biso na plus 44 79 853 90 849 alors okozwa ngai moko na telefone mpe na kosunga yo santé na yo na ya ngai eza na prix te nalingaka bino mingi yango wana nayeli bino baproduit ya kitoko oyo ekota na ndako na yo erestaurer santé na yo ebikisa yo baproduit ya aloe vera living products. Merci beaucoup. La santé n'a pas de prix. Bye bye. Na évité vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali Mama Joséphine Mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na ili yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Eza pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera products bakaniseli peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays balobi non tika to kanisela peuple na biso pona
bien-être na bango et pour na santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okokozanga yango na ndako na yo te yo oza na problème ya insomnie olalaka te produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo oza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo oza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza kodétoxifie nzoto na yo eza kopurifie makila na yo eza kosukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo kosoigner yo mpona estomac produit oyo kosoigner yo mpona constipation produit oyo eza produit moko eza kosunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo kokozanga ba produit oyo te mpona santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo kopresente yo produit ya aloe vera gel yango soki olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh nalela la mignonne botika nalela bébé oh nalela kina sala mignonne bongoli yango zero lobezalaki na 10 yo bongoli yango na 1 yango zopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bashose kaka mpona bavoiture te